Mwana penza uti classe boye amemine eno kubaka eno na sashi aodi ndesko na maya yo kote pa bango boye biloko boye anzambe Bosco Sandé, et pas celui là. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Bandeko ya diaspora otala mboka ndenge ezokende na kokufa penza quartier moko ya commune ya Kalamu mvula ngo kutu ya malonga te mais niveau ya kodindela oyo c'est vraiment regrettable bazosenga bakurele batu Kalamu mpo mayeba ndoleka mpe banda bato banda kosenga bakure Kalamu ya boye vraiment biloko batu na bandako ezobeba ba malade batu bazwa corona tendeni vraiment ezalaka te mambasalité boye ezalaka te ya na fulu lisusu bozwi su ma etondi me fulu bien la bannière yo ozelo na keba la bannière ba osaka ba na ma ya salité ah ebite personne na mboko photo sali Papa Félix Tshisekedi c'est regrettable, hein, Mboka Fachi. Mboka Openza. Mwana penza uti classe boye amemine eno kubaka eno na sashi aodi ndesko na maya yo kote pa bango boye biloko boye anzambe Papa Félix, eu vou ficar com essa mamãe bina, bom awa. Baba baninga msimba balili ezalaka.
associé, on l'a battu. Eh. Papa fait ça, bon, c'est qu'après ça, maman va venir à Papa Dinda. Et c'est ça la rapenja. Non, mais. Oh, désolé. Non, fini. Au bande quoi diaspora borate. Qu'est-ce qu'on a 4 Boy bisanga vraiment ata bino moko basola ngo boy. Et quand tu n'as pas Vraiment ata bino moko. Mbora nini boye penza mais olati bote tala. Bote dini. Makolo. Kwa baby. Ndio sokoni na bandako. Fachi beto Ndio sokoni. Fachi beto Bota kala mundenge zo sala kuna. Tala kala mundenge maizolo. Tala penza. Vraiment on a évité acheter tout ça ni na mboka Fachi au penza. Décision. Ils ont un sens. Si vous essayez. Oh. Please don't judge me. Fachi beto yo goût kambo wande komi. Il faut que va trouver les bateaux à côté ya commune ya Kalamu surtout Kalamu va trouver là vraiment solution parce que toi batté. Vous avez battu après la pluie vient le beau temps. T'as la beau temps jusqu'au beau temps. T'as la beau temps. C'est facile. Bosco Sandé, et pas celui là. Papa, là. Allo bandeni. Na mokila Congo penza, na kilelo na kikongo, kodinda salite boye penza. Oh là, non. Quella
Prends téléphone, on a tous à kuna otindela. Téléphone. Aux gens ont auto fini kuna otindela. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.